Boye mwana wana ya mpoli wana. Na tantine wana mukolo wana. Muinda lobate, miraisa lobate botan tellement bango baba to koyeba mingi. Batamusi komo na ngai fallait. Photo lingana Charlie vit de loin. Ngana lobelo mo boy. Talanga pena bien. Ah, mama lio ba bien ngaya pa matin. Yo so mona ba mbolo ko ba vandi banta baba. Ba meme ba ngulu ba bien ngalio. Ce biso aussi problème awa kuna na to yoka tate bo vanda 2-3 personnes. Mais bino se bo kufi biso a mbangu bakai ngala tsaka ba mbongo bakai na bino na tie. Masala ngana travaillera bien. Tous en moi ba histoire na ba film ne belé total. À propos ba film na déjà l'accès que y a artiste. Oh Joana Oniki donc bango ba les staff Joanique. Donc tu organises ba barbecue, tu organises ba spectacle, le ben ça peut ba artiste ba yara ba jouaka. Pourtant ba kitambo ba bi ba beta, ils a raté. Fallait qu'il soit yeba ki ndekonom tadaki innocent, il avait fallu au salango bien avant protéger. Mais pourquoi comment ils vont protéger tant on a morgue? Évolution dans selon carrière dans ça va. On a évolué bien. Dans un abapoyo. Ah Olga Kabelo, moi maman luke. Eh, Zamperangaye. Se estamos a ajudar ele, porque é uma pessoa que é muito se bem conosco. Tukana saki role ya mutu donc fimo bazaki na nyongona nga. Bien on a toujours qui titre non ezaki qui dit en fuka donc et marqué nga makasi. Chiko tanga zala vivant. Na mona yo na auto legi na TV au démentir. Que Chiko muta empoisonnant ngate. Na système na nga na ngi sujet a rosa te ko non na groupe mo boye. Batu bayaka répétition, bayaka ko répéter, to répétaka lundi, mardi, mercredi te nangi subilo kona te. Comportement n'est pas rangai disserré. Tous en absorbe bien ma soleil à carré. Ni problème. Peut-être babanga robinga ngaponga tuna bing bango. Na pesa bango ba caché ebele sko bango tellement ba pesa ba 2000 na ba 3000 ngana ba banga ba pesa na combien alinga mingi koza mwana bato aibi ko solo la jeune mo trop simple na ibite ve nga pena bodoza wana bezaka ozaka ne loko vie lombe boza wana bo si sa bango na Sony biso oza na pays étranger na Sony. Pourquoi artiste congolais soit koufi forêt bima poison ba lié soit donc ngane naza boye mboka oyo na tout mon raté mais so tout mon nga okuta na mamna nga za ko orgueillité na saka musana nga banana papa takinga po ende mtaza sommet na biso na mboko ebele to kuta na bino ana ngola lycée bosanga ni to yebani na bino te Ba mama na mikolo batika mwana bataza mwana muke asa Basesu tantina nzala monde osambo na panzo sikonias. Alors, net. Un producteur à Kimi Bino. Lingi na esouté. Poye osala bominzo to mangamnyoso. À l'individu mo raison ngatonga na page na ye. Aromolia mon wa yoke la pasité. Yon manque ba producteur. Dans une équipe nanga mobile, on a format déjà. Ba benganga ba mama top benganga na ya. Moi na moya impoli a moi si mikolo azobebana bebana na ba serre na yembo ya impoli a angolaultimaora.com ya ingénieur bravo balobi deux fois te do yenenga zawana boko fanda pena bo information bo zela mais déjà mi komeleli pardon si tona to monango te hein ingénieur bravo batika yo balobi intellectuel ya tanga do kozana na deux boutons mais deux boutons monanité na image donc comme ça ba boga ba belle fille de information na source sire de yé pour vos informations. Vous allez voir la télé-réalité.
bato to États-Unis bato Europe bato monde ati botala yango yo site oyo ngai pardon site abona to monate o comprendre yana bisa ba ba site musu botika biso pardon ba site belé bo sokola te bolinga maite ba sokola kate mwana sokola kate asco. Seja bem-vindo. Tu sabino toujours n'angola ou tu m'as bien zalaka. Mamba kitoko ezalaka. Je dis un grand merci d'abord à mon boss, je dis à mon boss ingénieur Bravo. Je dis un grand merci à vous. Vous tous qui vous avez connecté, vous avez nabiso. Tout ça a na zangu doge, juste à côté antenne. Tout ça a pas Fernando Ngombo na maison bon na maison hein. Maison des alliés awawa. Beaucoup dans la carte si bon on a toyé pendant qu'on visiter. Toyé juste awawa. Pour na artiste na biso pe balobi sai balobi yende makambu na kati ya awa to pala na ye to panza ntenke to yoka to solo la kande za balobi baloba kaka ba solo la ka so solite ba solo la yo ya ngwama na bi ingénieur Bravo Alex biso na kati tota babilo kwa bienza na kati wa na maison Fernando Ladi total. Puxa 10? Sim. Quanto pesa? Puxa 10, quanto é? Quanto? Quantas peças? 60 quanto? 600. Aqui nesta loja de Fernando Ngombo, que esta loja se encontra-se com esses fermentos que está aqui, que esse negócio que está aqui tem tinta, essa tinta custa mais pressário normalmente, não é mais pressário que corre muito, que é um pressário de 4.000, 4.500, uma lata de tinta, e que temos aqui a ventoinha, mas que tem outras lojas, está a custar mais de 15.000, mas aqui você vai encontrar 8.000 kwanza, pode levar 9.000 kwanza, pode levar neste momento que nós precisamos daqueles que venham aqui para comprar esse material, que nos encontra aqui neste lugar. Amém. Deixa só de avisar como fora, Ouvi o filme ele como na bacaixa bilo na E a loja está localizada no Zango 2, na rua direita da Universidade de Expo. A loja é lá de Fernando Ngombo, loja de materiais de construção.
kande na isebino na Papa Lion d'Angola to panza tenke bolobi pe mingi oh beko e sebino Angola utma o to za vidéo donc biso za la vidéo to kutani fara to comme sur le terrain to pandi teke to soli masolo pe ça va bien donc na Papa Lion ye opembe na ngai Papa Lion botardi mbote botardi bonio bien makasi bonio pe tozaka na mawat mbula sika me mawa yo ebi na entrée ya neo tokutana mambo ebele ya mabe tokufela chèque marginal Mobutu pe sonam et tobungisa misa na biso Chico Pululu donc et son ezaka po tokutana sika me ba mawana ni vraiment c'est moi bongo mais tokotela pe ngo to lobela pe mambango vraiment Lion d'Angola toni to solo moi hein to solo la pour ça la moi bien évolution na yo ya carrière na yo voilà évolution na raison qu'elle est bien non si on a il faut tout dans ce bilan na ya année passée pour tout dans début année si to côté déjà en 2020 ba bonne année ba nyonso ba otala biso pour janvier mobimba ba bonne année on a une évolution na yo voilà il y a carrière na yo wow évolution na selon carrière na ça va na j'ai évolué bien na ba poyo na ba to makasi pembeni na si hôtel na sima na ba bulldozer mo mi balé ba na sima et mon anara ba tanti na ba timbuka baza ba actrice mais ba boss vraiment ba tombong et puis tant on a ba maître Saddam pembeni na ngai donc na zo je salue maître Saddam balobi ana zangu de vraiment maître Saddam ta simbiza mu de mobi mais ça maître Saddam bambota yo a trop ebele ya mingi artiste na biso Lion d'Angola babi pourquoi yo za la raminer les minene ba loba yo za la minene so ba benga mambo banzonzi ngolinga ate mama Lion ba benga ka pa pamba te yo so mona bambolo ko bavandi bantaba ba meme bangulu ba benga Lion mais babi orgueil pe mingi za mabeti eza musala mais faut pas benga faut sala bon te non ba benga monte yo meme no mabe nanu ba benga ngate mais bon babi ba benga yo baba ngaka ndeko benga ngai po ba mona nga peut-être ndenge nazalela mais oui hein mais banga aye balobi boss moms yo motala mambo ozoka Lion nazo panza teke mais parmi bango ba benga nga mama topa benga nga na ya mwana moya impoli ya mwasi mikolo azobebana na ba sœur na yembi ya impoli abenga nga na voilà je moi moya impoli boyo azwa pe kombo ya ngwana utuma weza la vérité mwana na impoli azwa pe kombo batu nkolo kombo na kutu je salue si la bisalo je te salue o impoli azala awa abenga nga na film ene na joie na ya na joie et toi la benga nga na kenda na joie mais ce que ba misusu ba benga nga te ba benga ngorgue wana bon peut-être vraiment ba yebi mais nga na kenda na so ba benga na kenda peut-être baba nga ko benga nga ponga so na benga bango na pesa bango ba cachet ebele ce que bon te mo pesa ba 2000 na ba 3000 nga na ba banga ba pesa nga combien vraiment Lion d'Angola ba vraiment relation na yo na ba artiste comédien eza bien te eza mabe makasi ebite ne yo tambusela ngo bato bazoloba Lion d'Angola za trop orgueilleux yesu babenga linga ko ya talakisaka nini relation eza bien te babi orgueil bongo eza mabe babi posuka mabe non suka mabe na Angola na kata Angola bomba lobi no bananga mambo bomba loba yango to bete biso mo to comme sur le terrain vraiment ana zangude to solo mambo au moins na betu kangamba ngaza kana ba 7 matengo na ba maître Saddam na nyiki bondo aibi Congo te mo moso yego so tumu ngana ngola ko memo tina suka vous comprenez donc ngane na zabo mboka oyo na tumola kate mais so tumola nga okutana mamna nga da ko orgueillete na saka musana nga banana papa takinga po ende mtaza sommet na biso na mboko banana papa takinga tina se na respecter wa mututu donc oyo lobaki ngana na problème na ye c'est grand kadia ciao to ba pesa mo boye ba pesa podia ba pesa mbongo mo boye yozo meli mbongo wana ya mambo solo tonde ba pesa mbongo mo na meli mbongo te mbongo te ezeba kabelo olga kabelo moi mambo luke
nzambe na ngai ye oka makambo yango oyo babi yo meli okoti mpenza omeli yango ezali mambo bakabelo tanti na nzala omoni nde osambo na panzo siko niance alongolo net yesa mobali na sombela ko kabelo elwanda ngola tika bweko bazalaki 5 ana kata ngola balobela mambo kabelo te bazalaki 5 na ba mamo mibale bana sima na bango mpe bazwa te mais tellement baba sa nzala te chine tongo midi poko est-ce que so rabon na TV ba loba buzo bana komona muta organiser makambo apesaki bazaki 5 apesa de kabelo Olga kabelo otalanga siko Hollande nga non apesa 3 kabelo abi pesa choucha lumière oya journaliste moko mibale bomba nazui mibale na tika ki on place epse nga na tika na otanga ko monter pour na sa publicité mutute nazui moko na pesi choucha lumière ebisinga mibale wana mususu na peso bakomo bato orosani oropesa siko ye mwana wana ya impoli wana na tantino wana mukolo wana moinda lobate miraisa lobate botan tellement bango baba to koyeba mingi batambusi komo na ngai fala na tambusango siko bakabelo na boya na ngai opesa bango na melango te me na boya kopesa bango mukolo bakabelo pe papa li kopesa bango ngo isute na boya pe ko yo boya kopesa bango poani na boya opesa bango par rapport ya bazali na manque ya patience il fallait baser là mukolo biloko aloba o pesa oyo o pesa oyo. Donc je salue maman non na yo zo bakabelo na pesa ba mbona nga mo mbale bazawa ya dangola ya je salue balobi maître Simbi penza zangu mobimba babiende makambo maître Saddam de makambo maintenant lo basusu bolien dangola tant au bord maître Saddam il faut le toujours combattre mais jamais abati voilà ai yango nde kaizangaki mais etiemwa mungu amo wana sali kitoko makasi maître yokanga soumettre loin ai na comprendre peut-être nalobi boye dangola nini nasto sola boye préparation noni na 2026 ans de nini ya filmé non en tout cas il faut na si ça no bilan na ngai année passée parce que au moni année passée ingénieur bravo trido la main d'or on a bien un trépied magique donc hier à tire à trépied te mais soit au film au senti caméra n'ingana te nga ça no bien un triple boss à moi donc hier ouais Rajibe Fali faire papa papa tout ba ebi donc hier vie des fois route auto ya pire non na maman lo ba belette voilà je crois ingénieur a ebi bisika nini obiso to sala na yeba loko ebele bisika nini to kota tout cas bilan nga positif. Donc tout ça, la publicité, la maison, la minene, l'agence, la sécurité, donc ben près belé. Parce que année auto côté oyo, n'abi que le projet est belé. Surtout place auto na staff joanique, il y a tant de balé banasima nanga. Au joana, au niki donc bango balé staff joanique. Donc tu organises ba barbecue, tu organises ba spectacle, ben ça peut ba artiste, ba yara ba jouaka. Et puis tu as un projet à retourner ba film. Et ils ont l'occasion de relancer message na bandero o ba otalanga o baza peut-être na établissement na bango ba na posa ko promouvoir ango baza na posa aussi la bango ba spot publicitaire ba ni je suis disponible numéro na ngai wana affiché ingénieur 941 225 664 941 225 664. Donc, so benginga rejoindre nga malamo na ba numéro na nga na Facebook ko komika ka Lion d'Angola. Voilà, migolo na tse komo na mboka na kati Lion Bokembe d'Angola. Donc so komika Bokembe. Aïe, ozunga malamo donc je suis là. Ba projet zebele oyo nazo sala ne oyo en tout cas quand président Abiso Félix Tshisekedi ninga lobaki eza ne action. Donc action dans la maram to kende. Film pesant. Oui, ba film. Film pendeze belé ba tout OEP ba rozala plus na besoin ya ko contacter nga pour na ko former bango na zape disponible parce que nga na système na nga na lingi sujet ya rosala te ko na groupe mo boye ba tu ba ya répétition ba ya ko répéter to répéter lundi mardi mercredi te na lingi subilo ko na te c'est que yo komika obengi voilà na za équipe na nga mobile on a format déjà. Mais tout ça, la science, la publicité. Donc, nous avons juste car qui nous avons besoin, ceux qui nous prêt, il y a aussi l'événement, soit film, nous en avons besoin. Donc,
le 23, le 22 février, tout un événement à ouverture, il y a salon de fêtes na Kilamba, na Ville à Flore. Tout à wana, nous appelons un artiste belé. Nous bien c'est super gabato, on a carao, tout un acheté. Projet positif. On est open Simba. C'est bon, là d'Angola, pourquoi pas pour auditeur, que ça était vraiment la binoba artiste. Voilà, et c'est normal. Les producteurs vont considérer puisque auparavant ils allaient qui va céder. Tu vois, auparavant ils allaient céder, les producteurs ont été céder. Même si pirate ils allaient qui a cédé, mais CD original, n'a pas de banda royeba. Vous comprenez? Nous sommes banda pour n'année. Mais les lots yo pour ça la TV na ondo ça, nous ça la TV na yo, salini na yo, mozu na yo na ngoseni. Otien na on a TV na surtout ceux qui na protéger l'eau na ngate. C'est non ilo nanga skunga na bundi na ingénieur asimeni nga caméra boye bo meli bo lié bo sali mangamnyo so ale yo zo ngoti on a TV na YouTube ba nombre de vues na sco bénéfice na ngezani yango nde un producteur akimi bino alingi na esute boye osala bominzo to mangamnyo so ale individu mo razo ngatonga na page na ye aromolia mon wa yoke la pasité yango manque ba producteur donc plus to commencer à coproduction biso moko nde to bunda boye na ba maître Sadam Niki Bondo Joana tozo bunda kaka biso na biso to komo bika peut-être na ba dédicace mais mutu azu pe na paquet na ye ayo pesa obo tourner film boye faut ça Sadam mais ye kaka te ngolo yende aïe junior interplanet Bozara nde bozana ganga Olga Kabilo abine so bumka Olga Kabilo Olga na le Kabilo Olga Kabilo donc na comprendre ngam c'est yom to pesa ka bango oh bon non bien ça c'est uta Congo ya awa na beto l'histoire mo boya ça ya ola nanga richesse na anspe ba otalanga na Paris non en ça en Belgique na mito bana kin ba ki matanga pour lulu mais je crois ba ozonga pour kuna méga moja bon comprendre les bozonga non na poto et non na Congo ans na richesse na zo cop mob na mbanzango na bina to voyager na bango na mimi bana mai to ke jouer gouverneur aba Congo ex ezaka nani qui salme banda bando bengana no de kusu apesa nga marché mob to ke jouer kuna na mima bana mai na mibale to ke na to beta spectacle na mbanzango na ISP mbanzango lobi na ona tongo sa ya bengi ngozapi na bise na mbanzango abi na yebaki na tuni oh we binne na bipo bazo benga nga ba bina zakuna oso comprendre eleki wana sko eleki mambo sa yona eleki to tozongi na bango kin to bundi na yo zo contrat mo na chaîne ba kimbangiste parce que chaîne ba kimbangiste yo mutuka normal ka boko ke kuna te aux espaces na chaîne na bango kuna ba kota no makolongulu vraiment kitambala kaka kende DG ya chaîne na bango comme de gaba azati leo na ratelki na bango wana ke tune mutu asala excusez yana simona suki mutu asala ke basuki aboye banolakisa na ratelki zanga umnezala kitambala mais ngas qu'on explique bango ke TV za mwa mususu o eza promotion e kotela bino mbongo ngam na kota publicité na chaîne na bango na gangi la ngote. Vous comprenez? Et bien, tu as un bino en Angola, lycée Bosangani, tu as un bino te. Tu as un bino te, tu as un Angola. Tu as un TV na chaîne Jean-Pierre Bemba Bozalaraté. Tu as un canal Kin Bozalaraté. Ça c'est TV quoi? C'est TV. Na travaillé trop na Congo, botu na ba richesse wana ba ans ba miss vient na tata mo na mukala Dolphe Dominguez no simbele fest. Ah. Na oui. La vie est vérité. Alors allez mukala. Alors bien est vérité. Moi si. Pardon, tout est bon. Comment on lelo mo na peso ba mo. Pour na mo peso mo barbe. Eh. Junior était planète, yo do wa mbango. Niki Bondo, Tony Toyeba, film nini ou jouer rôle nini na kati film. Bon, premièrement, bonjour à tous. Tous à na kati zangu dosh.
en fait n'espace na biso awa chez Joannick le quoi bino mo bozomona. Bon film na joie qui ezaki Dianfuka to joie qui yango na kamama en tout cas na ça qui rôle ya mutu donc film o bazaki na nyongo na nga aumela na nyongo donc ngai na baneko ya osenga ka mbongo na ngai donc yango wana ezaki Dianfuka po azana problème bato ebele ezaki anga mote donc azana banyonga bato ebele donc biso nyonso bando osenga nyongo na suka fi yango atikala ki sa eloko donc soit disant ezaki bila kelema ba famille na bango donc ezaki un peu ça mais ezaki bien en tout cas ezaki très bien vraiment. Merci to sepele moi ba meilleur V na ba bon ba meilleur V na ngai que surtout principalement pas bande ko na ngai chez mes parents ba maman ba sœur na ngai ba frère en tout cas pour na ba camarades et surtout à nazala ne ka moko yeyo meilleur V na ngai équipe na e pas to bien à l'autre de moi donc mon pote bon ba passa to ko banda comment passe à Libanda. Merci beaucoup. Pigal Cap, ton artiste. Au joueur rôle nini. Elo nini marka kio na pièce wana. Bon na pièce wana elo que marenga makasi ezaki que comment ande komoro boye auti musika aye juste en Afrique pour recobra nyongo pas mouvement encore. Donc pièce wana to jouer qui titre na ezaki ki Dianfuka donc et makenga makasi pourquoi moi ça na koza mutema makasi ndengo na yo boy of tanyonga muninga pendant longtemps et ezaki ka yemoko batu nyonso wana to ke kongola nyongo ka pa na e donc ezaki pièce moko bien et c'était bien passé la sepela ki. Merci mon ba meilleur V na ba nyonso ba olmona yo ba otala yo sala bi. Ouais ba meilleur V na nga d'abord dans le maître Saddam ba meilleur V Skazali. Et pourquoi pas Nazong qui c'est la sous l'autre de moi ni Kibondo. On a vraiment donc Katala Zate Yazawana vraiment ma mère Venae na famille nanga Mobimba sans oublier Papa Lion d'Angola. Donc il bengue na biso coach na biso vraiment ma mère V à toi et bambote la banya so ba la biso. Merci beaucoup, Tozongi Soussou et Papa Lion d'Angola. Papa Lion d'Angola, tenu toute une question pour toi comme moi sous quand tu chité déjà. Pourquoi l'artiste est vous famille? Qu'est-ce qui fait que l'artiste est bakende? Voilà, moni liwa ya mutu vraiment la mokili ngalo baka eza ka nzambe mta décider na vie ya mutu. Oui, bien sûr, nzambe mais lobi bozo kende trop tôt. Donc avant mingi waka artiste boakou elle qui sous des artistes boakou c'est que vous tambola bien tôt. OK, très tôt bientôt kende mingi. Donc très tôt donc trop tôt ça veut dire que na âge moins singel teke mutu ko kufa na âge wana mukufeli. Neti nani? Oh, ishiko polulu azana na ko kufa boite. Nani mususu Te toke. Voilà. Bon, moni liwa shiko esali bien ka pendo poser une question. Na ko lo bapé lo mo na artiste artiste comédien photo lingana Vraiment photo lingana Charlie vie de loin ngana lo belo mo boy talanga pe na bien ngana epse loko chiko tanga za vivant na mona yo na to leki na TV au démentir que chiko m'empoisonna ngate non na monate mais na la interview oyo loba jour où empoisonnant ngai tozalaka na chiko polulu mais chiko m'empoisonna ngate mais na lekana ki pe na baba rebele na lia ki mena yebi mtu asalanga mabete olobaka bongo mais olekate na chaîne moko boye oluka o démentir lokwana soit ba vie masumu bino ba fiston sai bino be sobe bozaka na Congo wana boluka te bo vandisa batu wana boluka bo bomelo kwana bo sala ngote mais tant chiko akufi na moni bino nyonso bo créer bekiri bokomi kolobela ngo chiko azalaki innocent Charlie comme ça la émission ezalaki chikote bobeton ba kitambo babi ba beta ezalaka te fallait qu'il soit yeba ki ndeko nom tazalaki innocent il avait fallu au salango bien avant protéger mais pourquoi comment nous protéger tant on a morgue aimons-nous vivants
Nous va congolais bozaka na keto ani nyango. Gouvernement na bingo biso teta ba auto sala ba plan na bango gouvernement est-ce que ba sala biso ba artiste ni tandis que na RDC eloko leki art ezate puisque art na kin na ebité artiste to na art na mboka wana ba artiste ba bota maraneti ba mbinzo voilà mais toujours bon mana pona nini vraiment to bon mana pona nini comme conseil ngana opesa kaka eza que biso ba comédien photo za la uni to za la vraiment uni noko kabo noto kabo saki élection moko ya muto akobima président soki nini ça yo vie masumu vraiment na simba bete na ebite ve nanga pena bodoza wana ozaka ne loko vie lombe boza wana bosi sa bambo na soni biso oza na pays étranger na soni pourquoi artiste congolais soit koufi faut ebima poison ba lié soit mbazo des ans qui mettent ce qui mbazo c'est pas sonite dali ki dambala pe kunaka voilà et puis mamoni marambo nga déjà ma foute comme matanga etikali nango pe mukie bango kuna na Congo so ba kufi nga na oyaka na ngape su matanga puisque biso pe tozaka na Angola awa to tika mitolu na Congo neti bino so biso ozi problème awa kuna na to yoka tate bovanda 2-3 personnes mais bino so bo kufi biso mbango bakai nga na tsaka mbongo bakai na bino na te po bino kuna tambo yaka biso mtuto mema bino pa ba boss mais tambo zonga ni na TV ni boza ben gras bravo baza bengra bino nde boza boye so na ye kuna boya manga pete so boya manga te manfuka le boya manga sa isero ya manga non so botikali na tina bino te wa boko yanga no kanga photo na sani na yo moko papa Maître Saddam, il y a personne qui moni awa. Maître Saddam, tout ça vraiment na kati mabele na bino, tonto yeba artiste na bino aviola kandenge nini, selon attitude na comportement na ye. Ok, très bien, vraiment. Nzamba limbisa na muta olobana mabe na ye. Nzamba limbisa muta olobana mabe na ye, tokocha musapu na miso. Aza jeune moko, aza humilde, très humilde. Desculpa-me lá porque eu falo muito português, tá? Não tem problema. É muito se bem com nós. Ele fala, costuma rir com todos. É muito humilde, uma pessoa que gosta muito das pessoas. E eu gosto muito dele. E em português nós falamos que mão lava o outro, não é? Então, se estamos a ajudar ele, porque é uma pessoa que é muito se bem conosco. Boss Matem 77 Babionde Makambo. Makambo ne bazo comprendre ngote. Aya. Nyoso ya malembe na vie ya moto. Tangu tuzaba tu foto za kamale malembe. Toni lo bakana eti. Oye bateke boss ngo za ka ti boss te. Oye bateke za la kawana. Yango te. Bongo. Boss Toni to yeba évolution ya artiste ya biso Lion d'Angola. Azala ndenge nini selon yo mone na kendenge nini. Azala comportement na ye attitude na ye azala lolendo azala ndenge pona yo. Wana petit na ngai tusola kitoko. Kati ebele. Comportement ne pas ngai disserese. Tozala biso bien masole ya kare. Ni problème. Tozala toujours bien. So mwenga na ya lelo pona vanda ni to vandi awa. La sipena ke petit na nga comportaka bien. Pona kolongwa tena ya na vanda na ye soka za caractère mabe. Masole ya kare. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours. Aïe, aïe, pas wata, balobi wata. Aïe, wata congolaise. Wata, tout le monde vraiment awa na kata zangu. Siège penzawa. Tonto yeba pona artiste na biso Lion d'Angola. Au monde na kende nini avola ndeni. Bon, masala na travaillera bien. Tozana mo ba histoire na ba film ne belé total à propos ba film na déjà l'accès que y a artiste pour abandonner un peu na Luanda ote
bamasa nyonso na kini bayebi ke masa na bango bandango banda kuna tia ya awa. Alors na minute oyo toza pona mwa esengo mo ya mokie ya masa na biso Lion d'Angola ase mwa elo mo boye biso to vandi awa tozomela tozolia. Mais c'est important à travailler bien. Ciseaux d'or makati vraiment ya zangu doja comportement artiste ya biso Lion d'Angola eza ndenge nini omona lekende na sepeli makasi pona ndeko na ngai asali moleko mo tuza famille to vivre to na Luanda na Angola to na 7 matengo asimi zangu asimi Luanda na zangu doge matengo 7 ngana petit frère na ye mwana na Yesus to na ingénieur awa biso na Luanda sito do asimi mama suki na zangu doge kangi Luanda mobimba c'est pas jeune makasi journaliste ya makasi couleur d'origine tuza famille to vivre to passer. Merci beaucoup, merci Ciseaux d'or to sepeli mama. Ingénieur Milton Balobinzamba plasma domo konza plasma ndeyo. Ingénieur Tony Toye ba évolution et artiste na biso Lion d'Angola pour atona kata mabele na ye. Évoluer ndeni comportement na ya titi. Bon, maman le côté na be vraiment depuis na be vraiment de konanga Lion, ça fait longtemps vraiment. Ba ne me l'équipe mebele. Vraiment ça moto mo boya vraiment trop simple alingami ko za mana bato. Aibi ko solo la jeune mo trop simple. Mais à ma qualité na ma quantité na on a vraiment fan na quoi elle est fort vraiment. Merci beaucoup ingénieur Asali bien makasi kitoko merci beaucoup. Toi Nabi ba mama na mikolo mo ba mama na mikolo wana ba mama na mikolo wana ba mama na mikolo batika mona bataza mwana muke asa carrière na ye maman ba mama wana mama Tobete loté même maman la mikolo ba miyebi. Baloba karate. Bazana batika carrière à moi na mbale ya bato. Asa histoire na ye tia aussi ça. Merci beaucoup. Estamos aqui em uma loja que é nova publicitária. Temos aqui alguns preços acessíveis. Os preços são baixos, menos de alguns porcentos. E temos aqui alguns produtos que servem para pele, preço acessível. E tudo quanto nós temos é muito bom. Esse bino toza toujours na kati ya zango awa na pas toujours papa l'a dit. Babi Lion d'Angola. Aya babi makambo ngo yango oyo tozo panza toujours teke tozo sola. Pesa moi idéologie ça. Wa idéologie zaka ke na remercier batunyo so balanda vraiment émission oyo toza na cadre kitoko ya Mestre l'a dit, donc il y a vraiment dans début une introduction émission bon mona ikuna na kenkeri à ce que tout dans la parfumerie donc balobi kwenti quoi des ans zéro tika lumbu l'a dit donc yende akangi makam les jeunes mannequins quoi voilà donc yende a na biso ya nyoso zali ko ya beauté voilà o za bando ta o so la bien o mara so la bimpuka so ya ma peke ça so kinchunga so nini la batantina no mona bien na simana ngana bakota vraiment awa
donc na ngana pesa ka mote na batu tout oyo balinganga o basutenanga na ba meilleure vie ça la bien voilà na ba meilleure vie na profiter na souhaiter ngona papa nanga Bokembe George Wambela yo comment mon fils Winer Galpi Ephraim, je vous salue, papa vous aime tant. Je salue ma maman Lobo Laurentine. Na salué maman Lekinanga na partie à Paris, maman Eli Ngolu Motema Yanganche Nela na Paris, Soleil Papote na Paris, Olga Kabelo na Belgique, na souhaité binonio so. Joël de Noble mon pote. Aïe. Bazu wapi, babi kalate rendez-vous na roa da dire to banokuta na kuna. Ceux qui ont été trop dans staff Joannick Ndé Makambo. Na pesi binonyo so mote ba obalinganga ba obalinganga te ingénieur Trido Bravo continue toujours boulot non po non mon nga ba to bo rebele te donc Saddam na wesuni c'est de suki wana aye c'est de suki wana ba to bo ba za ke ba tuti kasi to suki wana moi so no bo na bo ka Joël de Noble na Saddam ngote te na clôture c'est que Tosuki Wana, je dis un grand merci à mon boss ingénieur, bravo. Pourquoi pas Balobi Junior en temps planète na boss agnoté Laetitia Balobi Laetitia Mbala Montasimbi Julisme na wana saka na lobi bon saka na boss inte mon boss Balobi boss mams je dis merci. Pourquoi pas Balobi Berlin Bestar hein na salio Misiko Zali. Pourquoi pas Balobi aïe mon ami de tout le temps, mon ami de chaque moment. Madebo, bisous,